tokokende coupe du monde te. Yo kanaki oya kotumanda kuna pourquoi ya kotumba. Te meke ba congolais ba kamwaki. Kolongola souci ya match nil otoki. Bato mingi basiliki. Bato mingi pe bakosepela. Score au pesi combien? Te score na pesi. Au mot bang en pesa. Pour les bosses déjà raté. Le même vendredi match yalaki ngai pe na bado préparer match. Donc ministre atika ko yamba ote ya sport. Yango changer va filmer ya wade. Ba sa place ministre ya mbingai. On a appelé comme ministre conseil, match jusqu'à dans 2 jours. Mardi, tu as un match. Tout le monde a joué à numéro à Simon de Bango. Qu'on a un Kamba. Après, son puissance, on a coquille au match. On a fait le Congo. Maintenant, on a un souci. Ma casse, on a fait Malangaï. On va être gagné D1. Tant on a besoin de rater. On a sauvé une pénalité. Là-bas, tu as gagné le match 2-1. Tu as gagné le match 1-1. Ma belle est tu es la belle. Tu as gagné le Maroc 1-0 ou 2-0. Là, on a été dans le Maroc est égalisé sur un but partout. Koto Zaki, vous avez dit on les lit trop. Pourquoi? Parce que tout travail mérite un salaire. Mais quand on a salaire, on a gagné le Congo. Du temps que nous avons catch na makila, nous avons joué le Congo. Attends, un fois après ça, ça fait 40 ans dans le sport à catch. On n'a gagné rien. Hein? Ça pour souffrir, moi. Nous avons joué le Congo. On a gagné. Gouvernement aza ndongo na ngai na kotaki gouvernement na loba yango bien et dis-moi loba bien que na RDC ba pasteur bazati mais on dit ngai te est-ce que tu comme on a polé est-ce que le sud du Cameroun est grave sur ce roya. Vous êtes des diaspora, voici le meilleur moyen pour aider nos familles à l'air envoyant de l'argent ou à l'air acheter une provision alimentaire grâce à l'avenir pour tous, en Angola ou en RDC. Pour cela, quel que soit le pays où vous vous retrouvez, en Europe, aux États-Unis, en Asie ou à l'Afrique, argent, veuillez nous appeler par WhatsApp au numéro suivant. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 heures pour vous guider dans la procédure d'expédition de votre argent. Voici nos différents points de réception. En Angola, nos bureaux sont à Luanda, juste à Kimbangu, en face de banque, en diagonale de l'immeuble Machuta Mandangi. Vous pouvez nous trouver aussi à Luanda, à Ojawenda. Vous pouvez aussi nous trouver dans le province de Angola, comme Manza Congo, Mankela, Menoge, Wej, Bengele, Bwenga, Wako, Bié, et puis dans les autres provinces de l'Angola. En RDC, trouvez-nous à Kinshasa, Super Lemba, avenue Lunguvu numéro 1, dans l'immeuble Bondo Sama, juste à face de station. Nous sommes à Victoire, nous sommes à Kasavubu, nous sommes à Ndjili, nous sommes aussi dans le province de l'RDC, comme Lubumbashi, Matadi, Mwanda, Lufu, nous sommes à Kimpese, nous sommes en Banza-Congo, nous sommes en Banza-Ngongo. Appelez-nous pour effectuer vos transferts vers vos familles. Vous pouvez envoyer aussi de l'argent pour les gens qui sont en Brésil, à Sao Paulo. Vous pouvez envoyer aussi en Turquie. Vous pouvez envoyer aussi en Europe grâce à l'avenir pour tous. Le retrait est possible dans tous ces endroits cités. Nous sommes caractérisés par la fiabilité, la rapidité et la sécurité dans nos services. Pour tous nos contacts, veuillez nous contacter par WhatsApp, plus 1 859 888 45 43, plus 243 90 67
11 067 plus 243 81 3 747 535. Nous donnons aussi la possibilité à ceux qui veulent entrer dans le commerce de vêtements de qualité produits en Turquie. Grâce à l'avenir pour tous, les achats directement au prix des gros de la Turquie. Sur notre site web, tapez www.easycashinternational.net. La livraison est partout dans le monde. Partout là où vous êtes, la livraison est simple et rapide. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semaï. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux fidèles téléspectateurs de l'émission Agenda Cultura. C'est vrai, je l'ai annoncé, notre champion, 50 ans de carrière, à Beta Beta. Et dis-moi, Motonangenge, ce dimanche, il a accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Nabatu Tubo, comme il a dit, vous avez vraiment TV Moro Batubele pour Nakolanda. Et dis-moi, Nabino Motonangenge, les deux Singa, Aegoloba. Merci beaucoup à Jancy Luonda, Bozana Biso dimanche à Lelo. Merci à Kabea Zombie. Merci à Chibili, Bozana Biso. Avec beaucoup d'attention avec notre champion Eddie Motonangenge. Merci au Code Mondial Willy Moucheni et pourquoi pas Yateo Zambrota. Voilà, sur ces plateaux, champion. Bonjour et bon dimanche. Bonjour papa. Ça va? Oui, ça va bien. En forme? Net, sur le biango. Ah. Moi, Kala, qui m'a vu ça? Na like sur la santé, na Jacques moi repos. Les lundis n'a pas répondre pourquoi on a pas répondre. Ils de répondre pourquoi on a répondre. C'est vrai, Dingo et Motonangenge, bah Congolais, bah Otalayo, TV Moro bah te belé, toi nostalgie to Royambayo, bah question est tellement belé. Mais quand même, est-ce que dans Toyokana, vous êtes prêt à vous répondre? Na ba question ba congolais ba tindelo dimanche à l'élo. En tout cas, on est prêt pour répondre à la question. Nyonso. Pour y obangi sangai ezalité. Obanga te. Et là comment côté. Ate. Et là comment côté. Voilà, et dis-moi Motonangenge sur ces plateaux fidèles téléspectateurs, vous en avez bien. A bisi biso lelo, e roloba mais quand même toki li solo katisuki. Toromona. Pourquoi tu es sur le point? Non, normalement, on a commencé à être un bangiste.
Nzambe na ngai papa Simon Kimbango kianga ni alobiki edingwe longola suki. Kuna balingaka basuki mingi te. Comme na tosi alobaki délai ali bazongusela ngai suki na ngai. Mais biso une fois to yamba na plateau kaka awa oyebisa biso suki wana eza force na yo et mama ya Koffi Olomide mama ami mutakataka suki wana mais tant olongo libosere makasi sile pouvoir réel parce que papa longoli mwana na ye apesi ebe donc na obangela kumoko te koya komeka te po na lagi na maya miki ba maya fleuve sikona komuna na komuna njoza na kati océan so temple no tumbiangwa na kasona temple te donc tiki baki sinyonso na komosa la skoma ya nkamba ndo za bozana eloko te pourquoi ina ibiso guerre na ngamenge te makasi po yo lobige utiki olingombe na senga te na omena si ote na tuni yo lobige utiki naza na moto kutuna ngai te bo temple no pesi na mwana yo eloko moko te ezali lisusu te kende nda kotala soki temple ezali lisusu te donc na mintu ata batili yo katiere moko ata ya mboka ni akobeta na ye po makasi esili te balongoli soki ka eloko na kotuna yo soki oza mayele te na classe okeka ozwa kisi eske bona obimaka le premier ozwa kaka échec parce que oza na mayele te même oza makasi te okeka ozwa kisi okozala kaka makasi te il faut ozala na makasi na yo oyeba ndenge nini ya kobunda etumba yo ozalaka makasi ya di babi mpe mesila likambo te tokomeka ngai na plateau te nanga te nabi babi parce que oyebi yango keke oprofite comme edingo mayele okeya esu te nga na profite te bonga na katiere nanakola veste tomeka te nga na kobunda na yo te nalobi nalobi zela nanu tokende malembe obisinga oyo répondre te yobi okati suki yo na tuni suki wana ezalaki makasi na yo makasi esili to makasi ezalaka nalobi na yo bien ke nakomi siko na mai ya nkamba puissance na jui na mai ya nkamba na oyo nalaki na yango ya mai ya nkamba eleki makasi alors idée nini nani a influencé okota na kimbangiste okoma osambela nonga na kolengela ndako namoni papa Simon Kimbango kiangani atindi deux garçons baya kozwa ngai oyo bapapa aza na besoin na nkamba nake na nkamba namoni mpe miracle nalobi non église ekoki mpo na ngai etingo nasambela yango nakomi mpe kimbangiste nazwi bateme nasali na promese tu na kimbangiste donc badélivre yo ouais mi oza mwana matete ndeko no mwana matete aza wana Denis Lesi okoki mpo okende pa frère no matete pembeni na ndako eza na baeglise na église église nyonso esambela ndenge moko te église nyonso esambela ndenge moko te ondimela nzambe aponi na ngai kuna ye mpe Denis aponi route na ye eyala soko oboti bana nyonso okoyala ndenge moko te moto akosala makambo nde ndenge eyali oyo basepena ça. Voilà, il a dit sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, mais quand même il a dit, Congolais, Otala yo belé, mais les lots yebisa biso, kachina biso, pour na yo analyse nyozo ça, les autres qui bien, est-ce que Marambozo tambola bien? Catch et tambola bien te. Pourtant tu as un catch pour moi, papa Wemba Bosei, le Bouela Zefi, bakanga machine de guerre. Shaolin, Jaguar Litanda, tu es là qui boyete. Catch est là qui après foot, au la catch. Mais si le catch est comme dernier à dernier. Pourquoi? Bah, jouer à porticier, bah, il rediriger catch. Et il y a un slogan ici, laissez les catch au catcher. Laissez les judo au judoka. Laissez la boxe au boxeur. Pour nous dire que Bissoto va c'est quoi? Franck Dionga du Franck Confédération Catch, ça fait 7 ans. Attaque combat, moi on a patronné.
ata ligue moko na ke ko organiser te ya wana toza kolite pour que ye alongwa toluka moto mosusu totya na place wana so ngo lelo na komotika catch parce que passe eleki trop. Le dernier combat tout le monde dans le stade où Edim va partenaire combat Edim contre Jacqueline. Pendant un combat dans le stade pour Namara tu vois. Papa Melipso catch. Tout le cas moto ya zana makokia ko ko partenaire catch. Ko combat catch ya kona combat en plein air. Combat en plein air pas to gagner combien. Ba odio ça championnat ya catch. Ya Villa Kinshasa. Badot mi champion bayali. Est-ce que bapesi bango nini? Bapesi bango ata infronté. Pourquoi okosa bakatcher? Frank Jongal ko jobso lokola ba musicien na ye. Tokota la partie na ye. Bureau fédération de la kate. Soki que bakatcher yali bo kende kona na bureau na ya partie na ye. Pour moi, il n'y a pas de souci. Non, tout ce qui est à l'eau, tout le monde soutient la poste. Voilà, mais quand même, les lots, bando le laquais, aux oreilles l'eau na catch na piscine. 50 ans de carrière, il a dit. On les lit trop, pour année. Parce que tout travail mérite un salaire. Mais nga musana za kosala nazo gagner le moko te. Du temps que na mingi catch na makila. Mais nazo chata ile moko te. Nazo ki titre banda e baki Omer alaki ministre sport. Apatona ki combat oyo championnat na Lubumbashi. Na Mbuji na Kananga. Na kendeki kozwa titre ko. Ata un franc va faire ça, ça fait 40 ans dans le sport à catch, n'a gagné rien. Hein? Tu es sûr que ça que Edim va se dans la position d'aller. Dans la position, dans la pour souffrir moi et. Alors je le comprends. Il y en a qui gouvernement azan inongo nangai. Nyongo nini yango ya diozolo baba bandeko babi lo ba mwa makasi ba ka bien na ndako mais ndenge na ngana lo bana ko gangate nyongo nini oyo ozana oyo gouvernement na biso azana ngo pona kopesa yo mbongo nyongo nini na ba champion 40 ans fédération asalirié ce qu'on a contacté gouvernement pour gouvernement attaquer fédération hein ngai na contacté gouvernement gouvernement na ko benga fédération yelanga ba bordelo ya edingwe azwa kambongo nazana ngoto mais babe bunda lisusu te mbongo ngo ninga peso mbongo ani titre za ngo pana titre ngo 25 na ndako na chambre na yo maintenant na patronner combien de fédération na go patronner combat ngam na patronner combat turba sikolo gasko vitamini champion lifkin championnat ya vitamini ta patronner lifiki leo mtu partenaire kwa duka titre msusu bogozo so ziti titre za na mboka vita so patronete titre za na mboka vita toko tali solo. Voilà, merci beaucoup Yadi, c'est vrai bat baota la biso belé mais tolingi au matin moi voir muki osala très bien na bande ko baota na biso bandaku mais de lo tant to zobeta les sola catch bongo c'est-à-dire ça domaine moko na kati ya culture na biso. Mais tant aux osenga ba droit na yo. Pourquoi pas au kende na ba kondi? Pour na osenga ba droit ngo, mais au komi koloba makam ozo toucher ba congolais nyos. Pourquoi les congolais toucher ba congolais? C'est-à-dire gouvernement na biso za na nyongo na yo, soki ba futité, do para yo kende mondial té, maloba na et déranger ba congolais belé. Ba congolais ba tout ba banga la mingi. Ceux qui n'ont pas qui ont tenté n'ont pas qui ont connu le président pour essayer la président pas si aïe mbanga edingo ya ko bali kamuni yozana ngo pour le mec qui balait ndenge ndenge ko pesa pour que na kota na président na zo kota na présidente donc fenta ki biso fenta ki biso ko fenta alors bilo tout siko oji
botie dingo d'actualité tala e dingo mutu moko abouge monde Ah, pour ngai pena kutana président donc sepeli nango hein. puis Osepeli nango nde balobi ke yo lobi ke donc mondial te osepeli nango ngai na nzambe te nali mutu moko simple nalobaki yango mpe bien mpona tala soki bacongolais ya solo mpenza bali pour léopard. Mais avant Léopard, avant match à Léopard d'abord, 4 jours avant, tout à émission mon na frère na biso moko Jean-Cy Luonda, olobaki Léopard et pour la D1. Et ko gagner D1. Non, et pour la D1, olobaki non trop pour. Tango yinde zela to ke. Tango yinde liyo, oki bat balobi trop après o changer maloba, olobi ke trop gagner D1. N'a pas eu le Léopard pour la D1. N'a pas eu le Léopard pour gagner D1. C'est quand on n'a pas pour jouer dans le total. Ouais. Total, on a nos vidéos comme ça, tout juste après. Tu vas être dans le Maroc, tu vas une Coupe du Monde. Eh, Obini? Tu vas une Coupe du Monde. Pour Nanine? Léopard est saloni. Non, Léopard va aller à 50 ans de sport. La joie à bomboté. Tu vas gagner tout au pôle. Mais puis tu vas gagner match 2-1. Tu vas gagner 2-1. Tu vas gagner 2-1. Si tu as la copie, tu as bité, tu as match depuis Kala. Si tu as 2-1, on est où tu es. Bien que tu vas gagner match 2-1. Je crois Anderson Naïmbe. Sogi Opesaki 3-0, Topesaki 1-1, Topesaki 1-0. Champion Dingo Motonangenge. Après si D1. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs. Voilà, c'était là, Yadi, face à mon frère Jean-Cy Luonda. Yadi, mais la vidéo, on a lobby m'envoie D1. Na kata vidéo, on a lobby m'envoie D1. On va aller comme 2-1. Au bas, tu as gagné D1. Tana babi goza raté. Na sauvé bino na penalty. Oseni? Na sauvé bino. Na penalty soit c'est bino penalty on perd le match. Parce que yom to bando ça la match wana. Te na vingalité. Mais yo sauvé biso na penalty nde. Na ça qui ça va lever na ça qui se bitumba ta. Oh. Bon sauvé biso na penalty nde. Le vingalité na sauvé bino na penalty. Mais maman bigo tiki. Obisi no tiki, otiki bakisi, otiki nyonso, mais osauver biso sundene. Faut ça rato gagner garate. Mais pour gagner, on lui donne bobi c'est qui va bien connaître. La psyché bino 2-1. Mais puis que na nzambe ngana sambe la gal. Tala no. Papa nani Denis Kambai. Azaki titre champion d'Afrique. Agane ko vionga pinankamba. Et papa Simon qui m'a gagné. Lui osaka que match ali mardi, même le lobby ba qui n'emba on enkamba ba benga ba lo ka attaquer mbangiste. Papa on numéro papa Simon qui m'a asa sauver mboka ora. Là tu vas sûr que même la Coupe du Monde on gagne match. To benga papa Simon qui m'a ako sambe la pona biso to reba ko joie titre entre les colocs. Score wana ya 1 but partout. Pour nayo, expliquer bisonan. Eza erreur, ya ba préparer qui match. Il faut qu'il ba consulter yo, il faut qu'il ba futa nyongo na yo. Préparer match. Le même vendredi match il y a là qui ngai pena ba préparer match na commune. Kaka maloba na ngai na simbi bible. Nazako loba na skoti na kata chambre na parole mais en kamba nazako loba action que ça là mais batu ba condamné au mingi oyebi c'est ba ko condamné batu be ba condamné na oyo lobaki nano avant pesa score à D1 na oyo lobaki ke Léopard to ke mondial te soki gouvernement fouti mbongo te mais na lobi ngo bien la ninga bien na lobi na lobaki parce que na besoin président bengisa ngai ngai pena solo na parce que na luka mo histoire so na président na joakate lelo
yo vandi bo Julio revolver au mili président Bomaye au moni ke o sala kombo ke tipona akangi pa alingo buma président mais ngai na lobi yango pour que président benga ba edingo likamuni yo lobi likamuni na ba sko ba désir na ngai nyonso pona mekini sa sa mi kanda ndenge nyonso na koki kokota na présidente parce que ça serait ba théâtre azema ba musicien mais ngai edingwe na ume na kata mboka na jutelo ko mokota papa ya lipasi. Mais ce que vous allez, pourquoi vous allez gagner un temps, il y a un match à Minene Boé, Maroc, RDC, pour Bimasiro, Salama, bon. Mais voilà, on voit bien que sur le ça, c'est l'action, mon boy Salama, si moi, il y a ça, le Cameroun. Là, c'est là qu'il y a une action pour ça. Pour un boy, pam, pam, il y a un peu de temps. Et là, il y a un peu de temps, il y a $10,000. Pour ça, il y a $10,000 bon, nana mona ki place ministre pesinga yimbo donc ministre atika ko yamba ote ya sport nani to mona ba internet ba Facebook partout ba komi ministre yamba kio yango changer ba filma ki yango de ba sa place ministre yamba ngai o edimo za ko wanga photo yango yo mani porele edinga da place ministre yamba yango ministre yamba maintenant on a un ministre conseil match jusqu'à dans 2 jours mardi tu as un match tout le camp tout jouer numéro à papa Simon Dimbango kuna na Nkamba après son puissance sur le coquet to gagner un match pour ngai di ngapena li Congolais mais na kana souci makasi na motema na ngai la salle 50 ans de sport fédération de so ezokipe ngai te fona lukana benga na bana l'état qui pengaite pour que l'état abenga fédération pour que qui pas que dingweze parce que pour na match à mardi nde tozabo dimanche quand match à mardi na bango bien que pas qu'il n'est pas papa Simon qui mbango to ko suite mo kamalo donc so ba moni était to gagner te na yebité autorité au gagner on va dire ce que ne pas na été mais o yali mo morceau mo dire tout n'est pas facilement Kimbangu, tout les azan Kaboya Kolobana biso. Tout là. Parce qu'on a match où il y a aller, il y a vendredi. Ni les Simbagité pour nayo. Ngala sala ki prier na ya moké. Mais oya pas facilement Kimbangu za ya makas. Planning to rate babi. Est-ce que dit moi kota kana tatere ke api robeda ba. Edingo akina garder la royam. Edingo akina na potre. Edingo pra tala ki match o kram za tala match. Shwena so ya ligate to gagner. Mais peut repérer les matchs, ça va. Dans ce cas-là, ba Marocain ba zu penalty. Prière nous a gagné. Tantôt mené 1-0. Ouais, lui prière na ngana saraki. Na ko yo bisayote. Pour que nous commençons à mozindo na gali. Oui, bati. Teo ko yeba. Yo mo sambi otiki kisi. Taka lo bigo yondo sofa ki biso ko ba rater penalty. Même on match likolo kitina se o yeba ko moko te. Mbula va match la sarani. Mbula ibeta va match. Na ibete. Nga nzambe te tuna nzambe. Qui est na chambre na okanga chambre tuna nzambe na yoke. Pourquoi mbula wana ibeta ke? Na mitampe to moni mbula beti. Na fa match mbule beti ya basini na ko ko belo ko mota na yibi ko mo ko ngana sa mbula ze ngana sa mbula yi mo gonzambe pona mardi otini biso papa Simon Gimbangu là Simon Gimbangu na moya ko loba biso to ko mona nzela ya Coupe du Monde. Score au PC combien? Des scores na PC. Au mot bang on peut ça. Pour les bosses déjà raté. Tu veux quoi là pour ngai? Pourquoi on tombe là pour ngai? Tu n'as tombe pas. Tu veux quoi là pour ngai? Oh. On doit mener quand les gens sont en ligne sur ya moi aussi. Tu veux quand ngai oya ko tombe là pour ngai? Pourquoi ya ko tombe? Et mais ba congolais ba kamwaki. Ba congolais ba biye di mutabalo le match ya di mutasala ki boy. Ce que to fandi na yo moto ba tout ba lo bela na mola. Ba di mo ko la comment possible que
okoki koexplike na po tocontinue ambiance na yo moto oloba tenga na tuni nyonso d'abord toganye match 2-1 tokomi kuna tokomi na terrain match ake 1-1 mabe elaki ya nani so topesa faute na banani nayebi te. Voilà, Eddie Mouemoto sur ce plateau, comprenez. Tozana dit, ambiance est très très bien, mais quand même, tous espérer mardi vraiment en Maroc et qui est très bien. Mais quand même, on s'est pelé dans le classement, au Sama qui joue dans match aller. Avant match, on va dire bien que votre tigre a entraîné le temps à préparer le classement. Tant les Marocains, va changer ce qui joue, moi ce qui des joueurs. Je le changeais combien de joueurs pour vous avoir une toxicité à entraîner, changer. Bien de mettre à bas l'été. Monter ça classement l'entraîneur. Fallait tout tirer le temps à ça là où monter Melingi, tu n'as fait un match, tu es au salaire reproche. Mais Bissot a toujours gagné l'entraîneur, tout ça surtout. L'entraîneur comme se travaille ce match na Robanga. Et là qui bien était. Mais na kosenga mbala oyo en tout cas tout tigera entraîneur à sala eloko parce que nanga pe na besoin to kene coupe du monde. OK. Mais quand même au KNDP na Maroc, au tala match. So qui va binga yidi we ya to kene Maroc na oboyade. We ilo kumomboka na biso. Na koke. Voilà, c'est dit sur ce plateau donc olobi yi bongo po ba konzamboka ba tala pe kana yo ba benga yo. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Yadi, mais quand même, tu sais qu'on peut se scorer, hein? Il y a match à Maroc, il y a mardi. Tous les races score. Et l'autre, tous les races score au PSABIS. On appelle ça dit 2-1. Alors, est-ce que ça là, pour nous en l'équipe de Sonos? Celui qui connaît le Maroc a gagné 3-0. Et ça l'a mité. Et dis-moi, vous me farcez. Oui. Choué, n'a gagné. Tout comme on a tout gagné Maroc ou bien 1-0 ou 2-0, là, on a été dans la vie. Voilà, merci beaucoup Christian Mati Makavali. Tu m'as dit, bon, c'est vrai, il a dit, Aza un peu malade, mais quand même, à répondre l'invitation absolument dimanche à Lelo. Mais quand même, il a dit, Lelo, pasteur et Bello, bah, côté les méla. Lelo, tout le monde a ba sextape, mais t'as qu'à les aussi la terre. Et ça donne des réunions. Pendant les camarades, pasteur, na sengi na bino bolanda yango te kotika nzambe yimo balobaki ne juge point nani na kati na bisasala yekobo te so omoni likama pasteur bino tu botelemi yango oyoki edingi basali bo bino tu botelemi yango nzambe alobaki ne juge point tika ye moko nzambe akosambisa mabe na malamu. Mais quand même, tu as un pasteur rebelle, un consultant, un pasteur rebelle, un consultant, mais yo mo mo to pesa bilo maintenant to tikala o mona mabe mongo utapana ote ça la rendre. Ce qui succès qui m'agace. On perd le contrôle. Donc ça les gars succès. On sala o kokina yo. Ngai mo na zoya mo na ibiri. Ngai lancement ngai li pa journaliste lokola bino. Hein? Lancement ngai li pa journaliste. Hein? Lokola bino. Vous avez parlé mal de qui toko pona edingwe peut succès ça comment. Pour ce que les vedettes au début le journaliste était OK à côté. Il va on est gars que liba Tanzanie la salle Tanzanie. Tu veux aussi le journaliste était il y a un bateau qui est à côté. Mais dans mon soutenir un journaliste c'est trop hein. Oui parce que bango va toi ça pongana ça. Les titres mona ndona biso Karine Mokonzi Ozaki n'est trop à Balaki. Est-ce qu'après ça une invitation à Libala? Quand ils m'ont conduit, c'est moi. C'est toi, c'est-à-dire? Après mon panzi, mon ninganaga. Ah? Mon ninganaga. Ogene Libala naï? Nakende guide. Na yebisinga ike di wena jumo bale est-ce que na ko libo bale? Na PCP conseil Libala naï. Et ça, là, c'est fait l'image. Bon, le bien, on t'est serré au point.
On a le banarolé là. Mais quand même, félicitations, hein, aux amonteux aussi l'actualité aux alliés. Mais le pasteur, ça te fait comment? Est-ce que au bien rappel tout nabango? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de niveau ça, beaucoup de niveau. T'es en parce que dans le bas il y a beau bien. Et dis-moi le bas bien que na RDC ba pasteur bazati. Mais on dit mélangaïté. Est-ce que tu comme on a posé? Est-ce que le sud du Cameroun est grave sur ce royal? Pour moi, si fanatique il y a pasteur, quand il y a fanatique il y a pasteur, mais il y a la fanatique il y a un Zambé ou un Kelly. Pour pasteur, il n'y a pas aidé ou pesangabo. Na wale je prends un pesanga autant. Au jumbo au PC dingo, yo si minzela au salama kamuna. Na mboko pasteur ba vrai pasteur ba yali. Na ba faux pasteur ba yali. Na tanga ko mi balé o ngana yibi na ndamate na bango pour le compte de Dominique Yaliloba na ngaso pasteur voici l'homme ya ACK Kalimbelim pour mususu na bombi binono mais quand même bande kona matete bazana tanga bango te bande kona matete bazali ba pasteur Denis bazakuna na matete ba pasteur Jean-Jacques bazana matete mais eza choix ngai eza choix ngai na otanga loko espèce motema ngai. Des grands beaucoup sur ces plateaux, Jean-Cy Luonda. Merci beaucoup, Yadi. Bah, t'as la puce pas battre belé. Mais tant au sein de message, on en a pas kondiamboka. Est-ce qu'on a déjà retour? Il y a appel, message, il y a gouvernement. Non, non, il y a quand même tout ça avec un match. Le match est le vendredi. Mardi. Surtout ma bolongo dansé pour que tout le monde ait tout bas et tout ça. Boltala le kambo dingo aloba kité parce que na sala ki senero ngai pona kutana na bongozi. Mais bon quand va ali prix pendant le match na ça soit que si na sûr mbalo mo konza wa yanga. Mais ce que scénario ngo ce que ça que to pola kingeza mabe pona yoebi. Scénario wana lobi ko salaki pour ba konti ba tchaoka ce qui to pola ki. Na va match na quoi démentir là. Na pesa ba stratégie onyoso. Le motuna na mogeza na ko ça. Donc ils en ont ba qui cité, ils ont une stratégie. Motuna ngeza na ko ça. Pour tout monde qui photo mo zo tambo na ba réseaux sociaux, lati teni na yo ndongo bundaka, otie ba bougie rouge, wana photo ya kala. Tanzoto na tanzoto c'est comme différente. Et là que photo ya kala. Est-ce que si des jeux sali ba calcul, il y a un bon faut gouvernement peut ça. Dans ça des calculs, tu vois on doit proposer on ça calcul. Ne photo y bat faut pas des fois. Mais invitation na le billet qui mingi, ça na pena le billet qui moke. Essentiel ka ba pesa ngai mbongo. Et la mingi de na satisfait na bon solo pas on a bon sanda kuna ngai. Mais ce gouvernement pécio donc otikano mama football kimia makambani ya Rolanda mama match na zape na problème na football ke na problème na football ke na problème na fédération na ngai ya catch alors son afundi ba na fédération ba orobale na tanga kuma gouvernement et benga ba ta fédération. Voilà, mais quand même, on continue, on a déjà eu Kobunda. Oui, ça a jubilé. Jubilé. La tika Kobunda, dans le candidat, ça. Mais quand même, on a balé qui va zoya, ça la catch en catch paysan son ampleur, t'es une des années d'attendre, on a bien. Catch son ampleur, parce que bango tout on a style dingo. Porque tant que Puma que style nae, Wemba que style nae, Botamba style nae, Jaguar style, Mouton que style assez cool.
bango tout kaka edingwe alors kache combattant ndenge kache combattant pas modifié. Pas modifié. Mais quand même, aux anabana, aux okamba, yomoko, en kachango. Le banana bandi catch pendant 70 jusqu'à présent. Non, on a formé ta catcher mokota. Pour l'année. Non, on a comme entraîneur. Si on a formé catcher à Oranagal, RR, BR, Canada. Mais quand même, tout le monde dit moi, on a zoya pe dans le colonel. Ngai mou dans la kissie catchite. Ah, à Kenya, il y a un bail 6. Mais ici, si on a le catch, moi, on a ça comme catch. Oh, c'est vrai. Tu connais la compagnie, la connais la qu'on a vu. Moi, on a comme catch. Et si l'entraîneur ne s'est pas ici, c'est un gars à fond. Au PCP Bilo. Tu es au début. Mais au temple, non, on commence ensemble. Le temple est vide. Au Sandéni, au Tumbiango, aux héritiers morts, il y a temple, non? On a besoin aux acquis. Alors, na émission bien. Tenga na lotu na ndeyo. Autant de otiki table vide. Et là on sauté. Si on nous acquis na de pas mon choc nous acquis. Panan. Pour qu'on ne va pas la télévision. Tenga otu na ndeyo. Tenga na émission. Pour donc na kimbangi na ba kimbangi c'est qu'on a batumbi nyonso na ba biloko nyonso bande au salaire. Batumbi te. Maloba ya papa ya ngwende mutu epesinga kimi. Est-ce que l'esprit aux gens ont belé wana nzoto bakimbangi c'était bakokiango yo mona yango qu'est-ce que yo biko ba otikite te yo mona yango na tuni soko mona wa c'était ba question na ba réponse mais expliquer population que na mona que esprit a eding me place tel za hotelinga pour ça ba vidéo le ba na kotika kisite obosa na ibi mais ce qu'on a dit comme on m'a bien ngai na zonga donc banzembo nzambe pe komi okota déjà nzembo nzambe mokili yaka eloko moko yaka ndenge moko soko sambela oka nzembo bafali bawera bajibe soko sambela oka banzembo ne oka banzembo nani sozo sambela nazala nzembo ngana yemba ya kusala kimbangisi nzembo ni yaka na kimbangisi yembelaka nanu awa nzembo ni oyembaka yakana kimbangisi yembelanga kasi apo amti na koya yo yembelanga nana yo soko yi onande na pesi okuwa lokolo yena mto oni pe donc ozo inviter mon église na bino faut la sa moto ndeni pa na biso ezala oyembelinga na comprendre que kuna bayembaka bo okoya la yote na koya na koya so okoya dimanche ya na église na batete oya ozonga na ndako tokende te yo moko yaka mi yo inviter na église la responsable ne ya kozwa yo mo ya kana batete lo bakena ndimwe elo wanga sona inviter na église na biso na oya na ndako na zio ya ebi toke yo sabela ka osabela ka l'église na biso comme na wale yo tunzemo na église na biso ni oyemba to ngo yo église na biso na sana bangise boko yo sabela ka ngala bisonga na sema na ngba ma question nga ba réponse ya yo c'est au moins au début et dis-moi moto la ligne sur ce plateau voilà il a dit c'est vrai vraiment ba congolais belé ba qui choqué d'abord tous on a dit comme match ya ko il y a présence il y a maloba wana ndongo big osal qui gêne na yo mais quand même est-ce que lelo ne to bana moi na kala match penal ou pas ba chef coutumier ba yé la petit chef coutumier Jancy star mbota ta biso ba chef coutumier ba yé tout le monde dirait il y a tout les abontés mais tout marche là yo temps la classe aux autres busona molingo bana ke le mwana lizo ba côté examen on kozana yote au moment de entrer en examen il y a yekozwa mais yo vite score ba score pour nga le dit on kozwa te mais l'examen il y a suite ngana vite on kozwa eza mwana chance eza kama chance tamu ngana bien bien ngaza na politique na ngana osala pour que na kutana na bakonzi ya leta bino moni ke edingo le bibo ya edingo le bibo
Edingo est gardien. Edingo est numéro 9, numéro 10, numéro 1, numéro 3. Edingo est bien bon, ce qui est salamité. Ce qui fait la démentir ma campagne. Tout le monde a envoyé Léopard a gagné. Edingo a eu mon lokuta. A cause de ça. Parce que point au Kosabiso, on a des tout à comprendre. Au Kosibiso, va te au Kosibiso. Est-ce que va te confier au match à Léopard? Pas confier au mon côté. Où est-ce que tu vas au Kosibiso? Kosibiso nani? Na yebite tout na bango na émission tout na bango. Ça l'émission na bango. Pour nga na kosi on a préparé qui match té. To babi na matete, on a ba fâché fort na matete. Matete za calme. Matete za calme et le mongezate. Ba Congolais ba silike lioté na banzela nous otambola par rapport à score au Pesaki. Score na au Pesaki c'est normal. Na travail match na la Boni. Na gagné que c'est gagné. Je travaille un match pour que tu gagnes le match. Donc c'est quoi? Tout s'engage. Il se passe, tu tiens mon ballon là, c'est pour que Léopard mardi aille na coupe. Voilà, mais quand même formule de précipitation de Luka Papa Simon. Donc il y a Kimbangiste pour na Léopard gagner. Est-ce que ça peut na ben ton homme sur le ring, côté ça na quatre ça me rend Léopard. Ce que l'église ya solo na kosenga yekota magambo que tu as un makambo ya buzobate tout na deni kambai tango match ya Léopard akende kosani na kamba akoye sa bino vérité mais ce mo gagné boy ba pe 10 ya kopesa na église tozo sana ka 10 000 na sali na gagné match na bosani makambo nyonso. Soto question na Kimbangiste te. Sort na biso zani. Nani? Soki ndongo lopika toke na pa ba Kimbangiste pour na ma. Est-ce que match nyonso bokende na Kimbangiste? Mais vous dites tout otindi biso pe no bi tokende. Na tindi ke bokende pour na ya di papa. Akoli ko sala biso nyonso. Mais exemple na piskaka botu na Denis Kambai. Match ya Léopard gonjo ko vira kango wapi. Denis Kambai a profité à sa envie. Pour tout naïe, papa. Pour que n'ayez na kamba, on joue avec le corps libre. On y s'habille. Il y a une zambe. Nous avons encore sa bisoté. On s'est fait prier. Ils ont apprécié qu'on a passé pour que. On a maillé dans la classe. Puis nous avons été à balité. Puis nous avons aussi qu'on a brillé. Nous avons été pour balle. Parce que pour être bien. Pour être bien, parce que nous allons foutre. Pour nous jouer à balité. Bishop et Atat pour ça la prière. Papa pour ça la prière. Mais tout y est bas. Mais quand même, tant au Maroc égalisé, c'est qu'on un but partout. Koto za, vous avez une. Ah, na la solidarité. Nous avons passé dans mon thème. Pour passer dans mon boca, on a pris le kaki. Quand même, vous avez un appel à Batou, un message à Batou par rapport à Magambo sur l'équipe, on a un Léopard. J'appelle. Le gouvernement peut bengioter par rapport à Makambo tout l'équipe. Mais là, on s'est tout ça prier le maca, c'est pas un zamba. Pour que tout le monde ait tout le monde qui a dit que moi, on peut pas nous surtout pour les Yamoupé. Pour nous, on a émis que Coupe du Monde au Kotango. Voilà, pour Naya dit que Coupe du Monde au Kotango. Merci beaucoup, Nabatutu Bautalabiso. Merci à Dynamis Kamalandoa, merci à Yaouli Moucheni, merci à Claude Vekiala de Paris, Botala Bisso, TV Moro Batou et Belé, merci au bourgeois Guilain Boyan Américain Congo, Alain Pinet, Botala Bisso, de Belé, mais quand même il a dit, merci Nayo d'abord, nous répondre à l'invitation de Bisso, très bien, mais les loyaux, tout retenir une ligne. D'abord on a passage dans l'émission. Tout retenir qui tout force la jeune sur tout finir à côté. Erreur na moto nyonso
Même maman t'en a là on ça derrière mon maman monte quoi lié à Ziki. Tu es bon c'est va je sur le conseil. Il va travailler malamu ba na on entraîner la moloba. De tout ça malamu. De tout ça malamu. Mais quand même babina tout na est-ce que santé na aussi qu'on a minute sur santé zande. Santé na des on est là dans habits. Na mitso batio pe obunda na yo. So na mitso batio pe obunda na yo na katia. Na minute so tsenga na obunda na yo mais faut pas le monsieur le passer. Et pour babio déjà sur lembi. C'est normal moi il dit que catch les sport va vétéran. Catch. Et les bateaux va salir lift, va lembi lift. Ndebe c'est la catch. Catch les sport va vétéran. C'est vrai. Est-ce que ça a paix mawana pour John Cena baza nous ba champion du Congo so ba beng de doit ba John Cena ba Undertaker mutu na ndebo pour ça rabi rendre mowana est-ce que tous un espoir wana pour comparer kana ba on te besoin ba to besoin ba on ça espoir moko bango bazana ba tapi moko kitoko bazo ko ena on besoin ba tapi kitoko te besoin ko ba tio so na tapi wana kitoko o bunda bien na bunda kutu ko legal sus yedi Bobby de aussi là na yo mais yango bolwa ke na ngai ke edi wasi la tana ke ke poto ko ke de fait ni na beti batunyo so na poto na ke yo poto okipe wana to kipe wana te to bati obenende ateken boy makam okipe wana te na limwana mboka pour Bobby football les ont représenté biso di banda mais catch côté na yo côté mo simbi marambo de marambo to tambola bien te. So catch le temps bien bien on t'a voulu catch les président Frank Dion bien d'abord mi catch ya biso tout au comme ko lemba to comme ko vendre et dis-moi Moto Ngenge sur ces plateaux merci beaucoup Yadi merci ya ko répondre à l'invitation même c'est vrai ba congolais belé bazela ki ba version original nga bien en version originale ouais yo moko par rapport à mambo bimaki pona mamba match à le pas de batmuso babaki le baki to gagner miso babiro baki to pola mais quand même lelo OFC biso zaki j'ai na yo banero sala pona okutana na mokonzi ya mboka voilà merci beaucoup mais n'habité est-ce que vous en avez un projet de ba programme mususu ko pesa na ba congolais ba tala dimanche lelo que sera na présent na ministre sport pesa na nkamba tokende kotonga Jérusalem nzambe akopeso un plus eloko toyali koluka so tosali yango te eza mabe toluka tosala yango tokende nkamba lokola ngana yali awa les 4 nazokende nkamba nakeno bakisa so pouvoir nanga mosusu ma ya nkamba na ndako na ngai esili mabele ya nkamba esili Fona kende na kende ko merci papa. Voilà, merci beaucoup. N'invité bambo de non pesa na dimanche lelo. Mbote na ngai na pesa na ba joueur Léopard. Bola la malamu, polongola souci ya match nil otoki. To chelo konsuna kati. Tanto chayango na banzi batu mingi basiliki batu mingi pe bakosepela tambo na kokwana awa to mokota kulimbo. Voilà, mais quand même de big score au possible score té mais aux espérer que toi qui est mondial quand même. Espérer que biso tout au qui est mondial. Ils ont vraiment retrouvé na 98. Mondial congolais nyonso avakoke. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Cy Luonda, merci à Siamlex. Merci à Odilon Mapouya, merci à Tison Pinet, Alain Pinet, merci à Christian Isilaba, merci à Yalem Fumo, Archange Bassa, Dynamis Kamalandoa, vous êtes belé, vous allez avec beaucoup d'attention, converse de bas forme, merci à Kabea Zombie, merci à Chibili, vous êtes belé, vous allez avec Nabiso, vous allez Biso, merci à Yateo Zambrota, et merci à mon équipe, merci à Fabrice Nekani, merci à Mama Kika, merci à Eric Mbulungu, merci à Jani Kodia, merci à M. Chiriga Mazembale de table, Chikotela, Gaïton Daka, Obed Manzunzu, pour
pourquoi pas Carlos Ibikia. C'était donc là notre champion Edingwe Motonangenge à lobby. Azo espérer que tout est mondial. Donc Mamoutou Oboyoka qui a le bakiwana. Les amis n'ont une façon pour naïe à côté d'un âme au Konzamboka. Donc je pense que Konzamboka Boki connaît naïe dit à lobby à Boazan à Posa Boyamba épée. N'est Boyamba va jouer. Donc bah tout beaucoup mais là il que Edingwe a sali que le pari que n'est la police le part. Donc Abi Marambouana y était dans sa match. C'est bon. Abi a sali match té à lobaki na ekaka. Donc botika ofinga ye botika ko komela ye ya lobi atiki bakisi nyonso dans homo samena kimbangiste. Donc temple ne nanda botika le vide. Oza makasi akena ndako yedi a côté à temple yedi a besoin de bureau nyonso yedi pour ya tiki nyonso. Donc voilà, merci beaucoup à Rod Nango Bota de Bisso. On se retrouve déjà demain lundi à 13h05 pour la rediffusion et les dimanches prochains pour un nouveau numéro de Agenda Cultura. Merci. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,